toujours continuer, toujours qui vont un problème technique. Tu s'excuser pour l'interruption brusque. Bon, on a ko ba na monique au lobby que la vie na o, au comme même na 9e grade te au Kataka. Ok, na musika te et puis le lopé on dirait aux sur kazote à continuer. Ok. Pour on peut se dire na ko kolisabana, ko kamusala. Au lobby plus pena on tele solo ya musala. Expérience professionnelle musana wa liboso zo kan États-Unis. Avant dans le balikamba moi na pona moi na liboso azadi à l'université siko. Aza brillant na football, hein, un beau garçon, talam bali kitoko. Tu vois photo na été sorti ba fibo lukaye. Mais moi na moko très poli, très posé, na tel pe benso balani na ma bango so ba otanga. Baza calme, baza irrité té. Vraiment. Ba te ko bana moko su mutu tete ba très posé. Hein? Perception de mon expérience à Missala, ndenge nini, musana bossa rande nini et puis et là on est otinda yo au bat la bana no bon bac na classe. Au lieu le bac bon nga la tanga na ngati bana basa na Missala ba comme en libre. Na bi que pour ça moi c'est la bana bat la mais yo ezana eloko nini vraiment za motiver yo. Perception d'expérience à Missala d'abord, après le bien un peu sur l'éducation, ndenge ni réussir l'éducation, oza ko réussir pour ezana na nzela, ndenge ni oza ko réussir l'éducation ya bana. Musala na liboso na banda na mikanda te. Ya ndosa na mikanda te na bungisa mikanda na mikanda te nga una kama nde bazwa ngai à partir musala nga na liboso na seretova na musala na seretova mais pour na bana na ngai au moins babilo mususu ekomelo na vie o permettre monter et comme la bana na yo pour ekomela bana yo te faut toujours prière au kataba lien parce que babilo mususu yo zo mona on normal ya bien babilo mususu eza spirituel on zo comprendre babilo mususu eza vraiment spirituel ndeti babilo ekomelanga na vie eza spirituel parce que de moi profitera na faiblesse ya mutu on zo comprendre ndeti naza na grand frère na ngai amelaka diamba avant na balabala eza vie na nga eza too much na linga vraiment kolobela ngo te mais pour na bana ngai nayebisa toujours nzambe ke lipasse na nga ekomela bana na nga te lipasse na nga ekomela bana na ngai te et puis mpe naloba yango bana na ngai baza nayebi te so nakobenga ngo banani bana na ngai na teya nga bana nga tozwaka bakamarade bato bayebi nga te na bana 6 na 3 garçons 3 filles moi na nga liboso aoke 19 ans ya mibale aoke 18 ans troisième na nga aoke 17 ans quatrième na nga aokende 13 ans cinquième na nga azokende 5 ans et kwa suka azokende 4 ans donc bana nga tosala kutu na groupe na teya bana nga na pesa bana nga exemple na nga moko omoni eloko ekomela nga mama na bino po ekomela bino te fo botya nzambe liboso po bana nga so omoni bango boya bibi ozomona ke omona étoile omona bano baza na étoile baza na étoile ça c'est vrai bana ngai en tout cas na teya bana nga eloko na yesa bana nga batya nzambe liboso parce que omona bana nga omona bana na futur moko ya bien donc oya liboso donc baluka ke ya koluka omona telefone yango ezosone oyo kuna bafutele université soki mpe ya combien oyo kuna signé oyo kuna baya donc partout deuxième na nga déjà ko bakomolakisi na tv tala molai abetaka basket donc dans 2-3 ans deuxième abetaka basket troisième abetaka football quatrième abetaka basket donc dans 2-3 ans amso bakomona amso na basécurité na nsima Amen. Na sécurité na sima. Ndengo lobi ekokamisela yo. Amen. Kombo na Yesu. Amen. Que cela s'accomplisse. Amen. Selon ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Ya. Donc ezaka ke na te ya bana ngai surtout ya liboso penza to souffrane penza ya liboso. Ayebi vie na nga mobimba. Ya mo bazaka na bazuwa mo mwana nga penda souffrant na ayebi et bande la souffrance na ngape suka na ayebi pour tozala nga na ba maman ya ba maman avant na papa na ba papa mais na récupérer ka ya
donc ye mpenza to bana ngai ba bénédiction na ngai bana ngai mpenza lobi bapangwisa mai ya miso na ngai do baokomisa ngai mutu mosusu ya bana ngai ba bénédiction na ngai ya tokomi na suka ya masolo na biso ya lelo oyo amoki mwa biso ozala na mwa question moko mosusu soki te tokolinga topesa Vincent mot à conclure. D'abord nde nabaki lelo akomi lisone na ndenge sika soza na biloko bosani okanisa et après ça opesa ba conseil ndenge nini bana oyo basi baolongo na Kinshasa to na ba ville mosusu bazoya na poto pona ko reserver ndenge nini yokanisi singeli batambola we eloko ngana tuna pe yango wana biloko nini na moto oyo absolument faut ba éviter et puis moyen nini makoki nini bakoki kosala pona ko éviter yango on mpona yo batsa we eloko ngana tuna kaka yango wana parce qu'il y a déjà expérience ya malamu ya mabe ayebi déjà donc pona kopesa ba jeune fille au baza na libanda bazotala osikolo bayebi ndenge nini ya kokotela te nini ya kobimela te bazoyeba te loni bakosala donc conseil no kopesa bango parce que kolinga pete bato bayeba o bazoyawa baleka na banzela ya mabe okopesa conseil donc conseil no kopesa bango bazno bazotala yo bakwena mabete loko nini penza okopesa bango okoyebisa bango bazotala osikolo tala bango na miso otala caméra wana olobela siko bango bato bavai na ndako ba jeune fille ataku ba mama mikolo topesi maloba Vincent zwa tana yo en tout cas tant que ngande ko na bino sera na bino conseil nga na opesa bino ezaka ko tsanzambe liboso amen ko tsaka nzambe liboso parce que yende muto ayebara parce que nga na yebi nyonso ekomela ngai nzambe ayebaki nga va Vincent na botama na mokina ya yebaki mwana na nga koya okoleka etape boye okoleka etape boye oleka boye donc ezaka ke tota nzambe liboso tota nzambe ka liboso onga na olobaka yango wana yes parce que na makambo nyonso ekomela ngai na okwea na olamuka na okwea na ozonga ezaka nzambe mpona ndota nzambe ka liboso na waka nzambe apesanga makasi nzambe na otaka nzambe liboso ona kolobaka ezaka fuko tsaka nzambe liboso ata bao ba na libanda soki baye na mboka oyo eza mboka moko fuko tsapeka nzambe liboso soko za na bana fuko lakisa bana onzela ya nzambe do yango pendeza na ebite conseil na ko koloba donc on s'adresser na ba parents quelque part na ebite songa na kataka maloba on ngo maloba ko lobela ba parents elo etali surtout ba maman pona bana na bango na poto on peut savoir toli po olobaki ko parmi ba bloko esale ko emema ke ndela mabe c'est parce que maman biologique na yo azalaki te ba maman biologique o baza maman abota bana olobela bango nini pona bana na bango bana bazelaka nini pa ba maman oyo zelaka ozwaka te bolingo en tout cas ngandi naza bona kola mutu na abokolanga eza mama kulutu na ngai mama na nga kufa naza na 2 ans naza mwana moke penza mama kulutu na nga mutu abokolanga mama kulutu na nga pa kufaki na 2004 ya mama kulutu na nga kufa donc bolingo ya mama na mwana penza donc bolingo oyo mwana zwaka pa ya mama na ye nga nazwa ngo te nazwa ngo ata moke te donc yango mona ngai napesa bana ngai bolingo oyo nga nazwa pa mama te yango mona ngai oyo napesa yango bana yes conseil oyo nakoki kopesa ba jeune fille oyo baza na baparent oyo baza na bamama opesa nzambe merci boza na bamama na bino na vie parce que ngai oyo naolobela bino kozala na mama na vie te eza pasi eza vraiment pasi parce que rôle mama jouera papa akojouer yango te ya papa akojouer yango te en tout cas boprier borespecte bamama bolinga bamama na bino surtout botia bamama na bino na baprière aki bamama na bino longue vie parce que mama soki aza te donc nga mona osibira yango nanu et puis bamama bokoseya toujours bana
parce que eza bino bamama bozoloka banzambe na biso ase bokonseya bana batia nzambe liboso parce que ye nde moto aza clé ya makambo ya vie na biso ayebi biso avant tobotama ayebi biso avant kutu yo miyeba soki ozana ye déjà ayebi ke mwana oyo ya kobotama yo kutu oyebi te ke kobota mwana tel boye mais ye déjà ayebaka donc conseil wana opesa bamama yango wana. Ok, merci mingi Vincent pour na échange lelo et alaki mukuse alaki pe tobo okende trop na ba détail parce que tunga kozala yo moko hein oloba o mo muki kaka pour na à cause de temps et puis na avenir na mikolo roya to préparer ce jeu moko très clair et dans la précision le tunga to introduire yo ba bayo bayoka expérience na yo jeune fille à na poto ba difficulté les kinango mais ndenge no s'en sortir pour ba que tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Madame, nous sommes posé la question Vincent Ozongi ça comment nzambe na kati. C'est vrai que na Congo tu ngolobela nzambe mingi mais nzambo Vincent olobela mino eza nzambe ya expérience na ye. Amen. Oui. Eza nzambe bomo na ye. To komisi nzambe pona bomo na yo. Amen. To lobite ka parfait to lobite ka mamelo pobo à partir de bon ko tanga bereur a osala. A connait aussi bereur a sala ka sûrement azokola mais boyebako histoire ya sika comment mina vie à Vincent. Elle a écrit une nouvelle histoire dans sa vie. Ko banda lelo yo ba boza pembe na ye aider la à devenir meilleur, plus meilleur qu'avant. OK? Donc tina to yaki awa ya ki poto banda vraiment les solo sika bo mo na yo. To lingi ke émission lelo ezala pe moment ya ko fungola banzela na yo. Babilo bonyo solobi na koma nzambe ekokisama. Ba kosa mitema na yo pona yo pe pona bana no ekokisama na kombo na Yesu. Délivrance na yo, breakthrough. Amen. Et ça na malelo na kombo na Yesu e banda partir lelo. To pamboli ndako na yo, to pamboli bana na yo, to pamboli musala na yo. To pamboli musala kozali kolukozo ya sika. Amen. Ba plan nyonso oya Mungu na zalaki na yango ya mabe. E ko réussir te na kombo na Yesu. O Yesu ndazali afandi na libonga ne bonga ya bokonzi ya ndako oyo makila na Yesu to pakoli yango bisika nyonso na ba miri ya salon na ba miri ya chambre na ba tapis na ba toilette bisika nyonso mutu oya koya atia liboko beta kokoko akota ana ba ide malamba onzo bana ba ide mabe ba se décourager bazonga na komona Yesu bato nyonso ba ina ba plan mabe ba ko bebisa bomo na yo nzambe aboma bango misu ba mona yo te na komona Yesu ozala bongo témoignage pona Yesu po mokili oyo bamona ete ya solo nzambe asalaka asalaka na bato ya minene asalaka na bato ya katikati asalaka na bato ya se biso twali ego na miso nzambe totiki kima na Yesu na ndako oyo merci pona ba obolandaki je crois que témoignage ya vie à Vincent et pesi bino ba leçon mingi nous sommes tellement satisfaits c'est vrai que tolobeka lingala mingi lelo oyo OK et ça vraiment lango se sentir à l'aise donc pour une émission à genre oyo et surtout pour un bateau basengaki il y a des parents qui ont demandé un peu qu'est-ce que vous pensez des expériences à jeunes gens, il y a jeune fille, première jeune fille et le Aleki, c'est vrai qu'elle a une fille mère avec 6 enfants, ba beauté s'il y était. Et s'il était ça. Maka c'est zakaka, maye les zakaka, ngolu yanza bezo continuer. En tout cas, c'est une preuve que la gloire de Dieu se manifeste na moto nyoso ya mokili. Na ba âge nyoso ya mokili. Merci vraiment, nous sommes très bénis. Merci pour la nyonso, to pesi mbote na bino, Chriskia Mangala, Christine Soko, bino so bolandi biso, to pesi mbote to lingi bino mingi, bo continuer ko pesa ba conseil, bo continuer ko mama pesa maloba na suka bato si ça. Oui. C'est maloba, esengo mingi. Esengo mi koyoka muninga. Donc na ko juger kaka te. Donc il faut boyoka muninga. Amen. Donc koyoka muninga donc okina pasi. Oki passe ndenge via muninga alekisi non te ba soki mundu afongola munoko te koyeba eloko ni te na kati okoyeba te passe ni muninga zo mona parce que biso to zawana ba de mususu ka pona ko juger o asala ki boy o aloba ki boy o te la vie na eja salite ngana na mona ta vie salite ngote sate donc là ko zo mona mama so auto sala fort na ya na kamwe na ya na kamwe donc tout ça on a été capable na corriger baninga tout ça on te maka ki mabe muninga sala ki mabe boy non eza bien te
donc faut approcher koyoka eloko nini elekaki la ya kofunga mnoka koyebisa yo ah donc makambo elekelaki yo nde botie komaki boye même so biloko nasoka elekaki te maza oyo aza lelo te mais nzambe wana otambusa azopesa ye makasi azala oyo azali abokola bana ne na bonzambe abokola bana na ye donc bana ne bazonga baleka na nzela mabe te amen yango wana lelo donc tosi tokoya lisusu toka parce que makambo eza ebele donc tokoya lisusu bino bolandi pardon bopartage boyebi te bato combien message oyo ekosalisa bango bajeune fille combien maloba oyo ekosalisa bango na baeurope na congo partout to partage oyo eza ndeko na biso mwasi la bomoni ye donc bobwakele bafleur eza facile te ngai eza facile te moto aza pousse bo na vie aza toujours kokoba mais aza toujours na sengo mpe na motema na ye na maloba na ye azoza toujours nzambe liboso donc nzambe atokotika tokokontinue na ye nzambe aza nzambe ya bilaka akokokisa nyonso na kati na bomo ya Vincent na bomo ya Marie donc toza wana tosalisa topesa maboko totombolana tosalisana amen donc merci mingi na sepe na baoyo nyonso bayekola na biso botika te boza tuya mpona kokoma boencourage biso tosala mosala oyo eza ya biso te eza ya nzambe ya mpona gloire ya nzambe. Merci. Alléluia, alléluia. Bye bye, bye bye. Zamba bongo ibomo ya Vincent. Abongo na bongo na bino na kombo na Yesu. Alléluia. Okay. Kama. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Mamalo, yemba toyoka. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Tukosino bai na kombo na Yesu. Alléluia.